Et voilà, I'm back. This is your man et l'homme c'est signature. Comme je dis toujours, Kebiso Tozalakawa. Si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne ou bien sur votre chaîne et l'homme c'est signature. Nous ici, on parle souvent de la musique et on essaye de frotter un peu dans makamamboka, dans la politique et tout ça qui n'est pas par là. N'ayez pas le bagapa na biso WhatsApp. Et vous s'abonner à la chaîne et que ça a toujours plaisir. Plaisir c'est à biso pour bonimi boza na kati ya communauté et nous allons continuer ensemble n'yebi que tout ça la long chemin. Vie eza tellement mon coussé ndenge biso to lobaka na verbe na biso akowela na eza na tina te. Nous avons besoin de s'apprendre na batu te mais to yaga un peu ko recadrer batu o bakena un peu na kotenga maso to moni lo ko na communauté zo marcher bien te to ya ko tenga to ya ko meka ko cha les points sur les i. Et makambe belé le long internet eza ko leka eza malamu mingi te. Na ba comportement na biso façon na biso ko vivre YouTube oyo pesi mutu nyonso privilège ya kolobela mutu wa vérité bato ebele baza kobunga mona mutu moko asalaki mabe me ya ye esu kopesa bato bakomi lokola badonner de leçon donc tokomi ebele na babiso nga mpe ye kompre na kati mpo nga mpe nazalaka mutu abilobaloba mpo ye moko mpe nabungaka me nga chance eza ke nao nazwa mutu te barecadre ngai nga kaka na recadraka bato mpo nayebi jusque là nao nasali erreur moko te oyo bato bakoki korecadre ngai. Problème eza lelo nini toja nafandaki na mosala ndeko moko abengi ngai oyebi nanga père kotala na internet totala makambo oyo ezoleka na internet mbo nakoti na internet batindelelaki nga lien nakokutana na yo otombe na bandeko na biso ya Actidinet. Actidinet lelo ndenge toyebi na communauté na biso bakoma lokola badonner de leçons. Mais au début ya makambo na bango ndenge babimaka na histoire ya internet na bango nazoba na histoire ya internet na bango babimaka lokola bato moko baza netre babimaki bato moko bayo olakisa bato kia ba trophée nyonso bawera bazwaka ba JM piana bazwaka ba Papa Wemba ba Koffi Olomide ezaka ba trophée moko ezaka ba trophée local ou bien ba trophée moko za vraiment snap et bien ngote ou bien ba disque d'or par toza kolobela. Et batebele bapesaki bango crédit et ba créditaki bango ngai en tant que mbiaka na kati ya makambo bato balandaka ngai nalobaka Actidinet oyo baza bantsongi soki tozoloba bantsongi soki bazobenga ntsongi eza eloko ya malamu te ntsongi eza lokola kaka ndoki omoni ndoki boki ozali na butu boye na moi aza bien me na butu akomi mutu mosusu elo ndenge ba Actidinet bazali baza bantsongi vraiment bantsongi ya kosakana te. Donc soki oza na ye il faut zala toujours prudent po ndenge balobaka bango baza bajare ya bacongolais oyo oko opesa confiance te so opesi ye confiance lelo soko baluki oko papa yo ndenge ba Actidinet bazali bana bon ngai pa na nga baza déjà ba petit po baza omona déjà même oyo molai wana c'est un petit oyo mosusu wana pe c'est un petit to obenga bango ba petit po na façon oyo baza na respect envers batu te biso pe tokoki korespecte bato ya bajare ya ndenge wana te bo eskize nga lelo naza mpe nakoza mpe na kanda ta mosusu na badire na nga me nakoluka nameka kokontrole yango mpo etokende na émission kitoko eloko nini esali biso nakwei na kati émission na bango basali lelo émission moko babandi kodenigre bamotu nayebi te soki eza acharnement ou bien baza na problème moko quelconque na la personne ya fali ou bien baza na bazwi problème moko na F victime là na évité mais biso de rejuger bango selon ba dire o baza koloba tout ce que baza koloba eloko moko ya vérité na kati ya masolo na bango tout monde na moni yango te pourquoi baza ko harceler ndeko fali kaka boy dans les pamba dans les néa exact soki to okena ndenge na logique ya makambo. Exemple nini oyo bango bazali nango ou bien bango bakoki kopesa biso ba leçon oyo biso tokoki kolanda bango baza malamu koleka fali oyo bango bakomi kopesa biso lelo ba leçon biso tolanda bango entre Actidinet na fali nani oyo bato bakosepela na banani exemple nani azopesa exemple malamu na société eza Actidinet ou bien fali binomo bopesa réponse na bapalin po ngai nazo comprendre esu bandeko oyo te
Bon, mpona kokende musika te naza na ndeko nalobaki na ndeko na ligne. Papa Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bon. Bien, boni yo. Madame. Santé bien. Très bien. Vraiment. J'espère que Hollandi émission ya Baktili net ndenge bazo dénigrer ndeko na biso bien artiste na biso ya mboka Fally oyo azosala fierté ya mboka. Oyo ozwi nano nouvelle wana ndenge namonaki bango baza na ligne batie bafoto ya Fally na kati na mekike nalanda bango na meki moke boye nalobi ya moye te nakoki kolanda te eloko moko baoloba te na kati. Bon, ezalaki eloko moko nano nayebaki Fally azalaka musicien, aza na vie na ye akovanda, aza na bami na ye na baennemi na ye. Bon, critique na ye tokosala ya miziki na ye soki eza ndenge nini be ndenge nini. Bon, à part ça ya vie na ye mobimba ke moto moko alobaki ye ayebi vie na ye depuis abanda carrière ti sikoyo ndenge akomi na ndenge ya koyemba na nyonso na moto asalaka mosala wana te, aza mpe bien professeur ya miziki te na Congo. Namonaki yango ezali na niveau na nga te nakataki. ngape na ngai na tuna question wana artiste net bazo kolobela Fally en tant que qui bango baza ba professeur ya miziki bayekola miziki wapi babeta pe miziki esika nini? Bon, babeta miziki esika moko te, ezalaka ndenge mpe mokili yango ekomi presque moto nyonso akoki kozwa kaka kamera na ndenge biso toloba boye okokoloba me na niveau wana ezalaki kokola bapara ya moto bazo encadre mwana na bango azala ndenge oyo baedika ya azala me azosala yango te basiliki mpe bazoyebisa mokili mobima ndenge bapara basiliki. Bon, epai na ngai ezalaki eloko moko namona yango te presque navanda na Congo nakoli na Congo na ye mpe na ba-États-Unis awa namona nano na États-Unis toza na journaliste moko ya ndenge wana te. Journaliste moko afanda bana kolobela vie ya moto moko boye sala boye ayimba boye asala boye bakritike ya bafani eza normal mais oyo ke moto aza journaliste professionnel ki azofinga moto wana kofinga eza te biloko wana mwana fala koyoka yango te ou bien mwasi na ye ou bien ndeko na ye eza biloko ya mabe mingi. Eza tu oyo fala asala na vie na ye eza epa na bato wana asala eloko moko te mpo batangi banzembo ya kala banini ndenge ezalaki na bamise wana na basuccès basala bakompare me bafali na banzembo baobenite banini nazowana oyo eza nini kuna tokobona moke eloko moko etiki ngai oyebi na kati ya Barcelona bango balobi ke Fally aza na trop d'excel c'est-à-dire azokomitya likolo kwa atika kotravaye kala Fally atravayaka lisusu te. Réponse nini yo okopesa bato? Bon, mpona bango atika kosala kala donc aza na retraite donc oyo azobeta wana miziki sikoyo eza Fally oyo abimi na abotami lisusu ou bien ndenge na ezoyeba te makambo nyonso bazoloba eza facile te mpona nga na comprendre bango. Donc oyo atika miziki kala no osala batourne sikoyo donc akufaka azongi lisusu mais aosala batourne bango omona ndenge azosala eza ye te eza motu mosusu nazo comprendre eloko moko te na bato wana mpona bango ndenge babandaka baémission na bango koloba makambo ya badiske d'or ebandaka mpe boye te ezalaki te ke baza fani ya moto moko te bakoti basali oyo aoteka bien na Kongo eza oyo moto aosala boye oyo banzembo eza na liste ya banzembo bato bazoyoka eza oyo babandaki ndenge wana babanda oyo baoloba lelo te mais bachangea moto nyonso achangeaka. Qu'est-ce qui fait que bachange kaka brusquement boye? Non, eza na Kongo eza ndenge nini obimi na ndenge oza moto ezala nde totalaka na bato ya na domaine nyonso politique omona moto abimi boye moto oyo aza na mwa baidea bien après 1 mois 2 mois 3 mois olobi oyo moto te
ndenge moko na bango différence eza te. Omoni mpenza moto abimi azoloba mpona kongo moto soki kaka oyo bamwa français bien olobi moto ye o, mais après kaka bapesi ye poste olobi te eza kaka ye wana achange boye esali ayembaka bitunaka ese na mituni soki eza yo ou bien bachange moto na kati ya poso na yo donc ndenge vraiment ezali donc nga mpe nalandi émission na bango nazokomprendre bango lisusu te eza kaka bato oyo tobandeki kotala liboso ou bien oyo eza bato mosusu baza paye quelque part natali bafuti bango bandeko oyo bachange depuis Koffi Olomide abwaka oyo ya molai wana depuis bakutana na ye na interview na Paris basala ye interview a partir ya wana batiki makambo nyonso bazali kosala bakomi il faut que tosala makambo nyonso tosilisaka soyo. Ngai ndenge naza wana nakobenga babandeko te, baza bato ya ndenge wana baza ndeko ya moto te mpo bazosala business na bango. Mais business ya kodétruire makambo ya baninga na société donc ya kodétruire na ndenge pe ya mabe oyo poison akoki kosala yango. Aza te moto oyo ke ata musicien afali soki aza na Paris yatiela ye micro mpo akotiela ye poison akufa. faut babiloko oyo faut kosala très attention nango. Donc moto oyo aza prêt atia poison kufa. Aza te lisusu moto oyo ke yozwa micro oyo alobi apesi yo mpe oloba na même micro wana jamais. Mais elo nini pai moko balobi lisusu alobi ke naomona bango maboma balobi bapapa oyo bazalaka na basuccès bazalaka na besoin ya kosala mosala. Aza na succès aza na besoin ya kosala mosala. Fali ayebi eloko te mais alinga yemba na ba Céline Dion. Tala niveau Céline Dion. Wana Céline Dion, non? Est-ce que ya yebi Céline Dion na nini? Non, façon alobeli, Céline Dion aza humanité, aza moto, aza mondele, ko aza mondele po na bango. Te façon alobeli boy. Na genre sens alobeli ke c'est Fali alingi lokumu mais aza na musala muke. Façon alobeli. Mais ye eloko oyo azoluka yebisa bakongole azoluka lokumu te po musicien moko te oyo azoyemba professionnel asalaka nzembo na ye po échouer. Asalaka po bato basomba yango balinga yango. Soki olingi te otiki baoyo balingi basombi. Awa na États-Unis bamisien mosusu bayembaka manzembo violence, bayembaka ya love. Olingi ya love osombi ya love, olingi ya violence osombi ya violence, olingi rap ya ndenge bayemba makambo baoboma ba police banini osombi yango. Pe oyo mosusu baofinga basi tusala bamoyo ya bêtise baoloba soki olingi oyo kango te eza bakomeli oke oyo ezawa ba bêtise soki ezobeta okoyoka te bato longola yango na système oyo eza na ba bêtise nyonso. Yo moko moto oyebi eloko ya kosomba te na ya kosomba fala yebisi bango te ke yo na famille na ifo somba musique nanga soki olingi totiki baoyo pe bazosomba yango bazosomba eza ndenge moko na bafilme na babiloko nyonso tu okoki kotala filme ya violence okoki kotala filme ya non violence. Bamontre Fali ezosala bango mpasi na nini? Parce que mbongo oyo papa na bango na atikelaki bango fale azwi yango azosomba yango bamontre yango ozomona ke epa na bango eza ndenge nini mbongo papa atikelaki biso ye azosomba yango bamontre. Parce que na bamisien nyonso bayebisaka bango ke nalingi basengaka bango sikoyo ye azosomba ezosala bango ndenge nini yasomba miseli fala nasenga basombela ye mpo na bango eza wana ndenge bayebaki papa wemba ndenge bayebaki bato mosusu mpo papa wemba bazali kolata azali kobenga bakongole nalingi nalata boye bolatisanga ubie ye moto azalaki komemela bakongole babilamba ezalaki ye te ubie bakongole bazalaki kotinda esala bo ngai naokama bango eza lokola votaki moto moko boye
mazoyiba bino bambongo azosomba bamontre wana tokocomprendre motu Mais aza bon, na tala na ye moko biloko mosala na ye azosomba ndako na ye asomba kane na ye elamba tusa mais yo okomi kodirige ye na yango mais eza grave ngai nazokama nga mpe nazokama na kamwe bandeko nazoyeba te soki baza mayele ubie to baza bazoba nazokomprendre niveau ya intelligence na bango te ya pop musicien azaka lokola joueur ya football bajoueur ya football combien baya koedike bango baya koedike ke tela namonaki joueur wana alati elamba boye ifale palata yango soki joueur wana asombaki montre boye ifale pasomba yango joueur wana okonstruire ndako boye ifale pas construire yango mais nazo comprendre loko te wana eza musique te lelo tolingi kosala bacomparaison nano te boesize tolingi kosala bacomparaison te mai tokosala émission mosusu tokomeka kocompare tomeka kocompare musicien moko na Fally mais lelo nakolinga nameka kosala nano équivalence moke entre Fally na Koffi puisque malikambo ekomi kokende mosika soki totie na société ya lelo entre Fally na Koffi balobi tozwa exemple à suivre bato baza kotala oyo bayebi to mutu moko okopona Koffi aza te pour Koffi aza exemple à suivre te na société tokoki ko dénigrer te c'est notre vie tolingaka ye mingi mais aza exemple à suivre te puis c'est Koffi Olomide ntango baakise déjà que violé ou violaka basi en plus le camarade na ye camarade ya Koffi oyo akomisaka King Kester eza na ba video et circulera King Kester a voix que akenda na concert ya akenda na lupango ya Koffi Olomide ba kofra bana King Kester apesi Koffi concert bi master boyete Fally asika la osalango e babiloko wana te tomeka na comparer. Deuxième point, papa na opé sur parole. Deuxième point, bazo benga Fally mwana ya Koffi. Fally aza mwana Koffi te, batu ba expliquer likambo mbala mbala. Foza la kaka ntaba. Foza la zoba. Ndenge ka biso ba Congolais oyo ba donner des leçons to komi kopesa batu ba leçon. Mutu moko te biso tozalaka na ba compagnie atosalaka okena compagnie moko boye ba pesi yo training. L'équipe par exemple na training aujourd'hui formation pour comme spécialiste mutu wana pesa ki yo formation comme papa na yo mais non oza na compagnie okene na compagnie osali ozo sala na compagnie na ozo kotisa la patron na bon bon patron na comme papa na yo mais non oyaki musala esili contrat na esili okeyi osimi nzela okeyi la vie continue. C'est le même cas na musique. Musique est un métier quand on a métier de ça là. Mais oh ya ba Congolais likambo jibe pianazo yebisa na batuke. Mwana ya mutu azalaka te na musique. Mwana mutu azalaka te. Mais ba donner des leçons to komi teleme belé kopesa batu ba leçon na place wa kopesa ba leçon te. Bandeko yo bakti di net et pas yo bakomi sibiso lelo en tout cas ngai bona point de vue na ngai na moni ke bakei musika trop manque ya respect ya façon oyo na envers ya Fally na kokiongo te biso tolobela rapé batu tolobela rapé mo ozolobela ba musicien ozolobela ben doko koma tina niveau ya ko dénigrer mutu na niveau wana te olobake Fally tina niveau pa ya komi aza rien. C'est-à-dire bino ndenge boza wana boyebi musique koleka Fally. Pourquoi pas bosali orchestre na bino mibale biso to bana oyoka ba musique na bino. Puis depuis boya pe poto botambola rapé na mituka malamu te. Boza pe na ba vie ya bien te. Photo comme rolo bon poso to bito bana rolanda ba caméra pa e bofandaka. Boza bato bagola ne bokoza le exemple na société te. Donc à un certain moment il faut bozonga bato bozonga na nzela beaucoup ko harceler mutu ndengo wana te. Mais bitumbo bobandi boza makasi ya kosisa ngo po bofingi toute une communauté. Lelo communauté ya Fally asali eza tellement monene.
boyeba ke bitumba bobandi ekosika eza molai toza kokontinue. Papa napesi yo lisusu parole loba likambo linga oloba. ya kompare Kofi na Fally eza Kofi aswana na moto nyonso oyo asalaka succès na Congo. Moto nyonso asala succès na Congo aza problème na Kofi, aza moto nyonso tu ezala ba Kester, ba JB, ba Wera, Papa Wemba, ba Defao, ba Zaiko, nyonso aswana na bango po ye kaka ye nde azala. Me Fally azoswanisa moto te, bato nde baosalela ezwa. C'est ça. Baosalela ezwa po ndenge nini mwana oyo azali boye. Eloko oyo alobaki ni eza nini ke moto alobaki makambo soki nalingi na yebisa ye makambo na koyebisa ye na télévision te, moto wana komi eza respect. Il faut mona niveau ya bolole. Wana bato wana baza bande ba bolole. Il faut koloba ndenge bazali. Moto alobi ndenge wana aza na respect ya moto ya mokolo alobi nakoki koyebisa ye likambo na télévision te, omwe nabenga ye. Yo nde moto otunanga question nayebisa yo ndenge nazomona na likambo na ye. Wana moto wana asali mabe. Bakongole bolu changer makambo oyo. Donc omoni eloko eza pembe olobi eza noir. Tina niveau wana. Pe est-ce que Kofi lela komi moto malamu? Po ndenge kokene obeta Rwanda wana nde baokumisa ke yeni moto malamu. Yango balingi bato baloba makambo wana te, to ya to loba likambo eza meme na deo na banuzo ezoloba makambo ezo bato baolobela na mboka. To ya ko sala kwa eloko moke lekaki te. Pourquoi bozali mpiaka na bino na Kigali wana bolingi koloba yango te, boyaka koloba makambo so ka ebetaki boyo moni danger bolobaki makambo ya Goma, Bukavu ekomi ya Rwanda bolobeli yango te boyo koloba. Na peso pe information moko ebi ke concert ya Kofi o ba nilaki na U Arena ya Paris wana. U Arena sur défense ya Paris wana. Ebi ezeki pona nini? Atekaki 4000 moins de 4000 billets. Ya bango baya koloba makambo balokuta bango wana balakisa ba photo te. Ya Fally bazali kolakisa ba photo, abasomi koto yo boye, basomi boye, baoti yango pe na internet. Oya Kofi batikala kolia teka tala basomi boye lokuta. Vraiment. Donc bandeko toza awa makambo eza teleme belé. Tokosala be mission ebele pona ko décortiquer malin be tokomi déjà butu biso doa déjà butu awa ndeko pe lala po tooti ba misalo ebi ke toza fatigué mais tobaki faut tope sa moi point de vue kaka ya moke pona journal elo tokozongela bino to décortiquer likambo moko makambo nyonso alobi lelo tolingi no kokota na makambo bawera te ndenga coopérer bawera na ba Fally a comparer Fally na mutu nyonso abimisi Fally lokola Fally c'est un mauvais donc mais ba commentaire ezali bato nyonso bazoro koloba ke non o ezali susu chronique te et comme acharnement mais biso pe dormeka ko acharner bango moi moke to lagisa bango ke bango ba na monopole la vérité te vérité goza la pa na bango kate biso pe to na vérité na jala biso to zomona makambo nyonso Fally azosala lelo mutu moko aza aveugle azate toza na misu mibale to zomona ba aveugle kutu bazoko yoka bazoko ndima mais bango soki balingi ba changer vérité ba comme sa vérité pour na Kofi mu biso no toyebi ke Kofi agissait ke yi apusani to yebi Fally pa wanga na Kofi te Fally wanga na eza na interview moko te Fally asala et pas yo azoko wanga na Kofi ezate soki entourage ya Fally ou bien bata Fally bazolo ba mabe pour na Kofi eza Fally biso et là on se pesi kanda nene alors balobi ke Fally azalaki champion internet a engagé batu na ye o ba afingela ka ye batu et depuis Kofi a joué déjà monopole à comprendre ma gamme internet et comment on peut s'affaler jalousie mais vous êtes malade vraiment makambo bato balobi lelo nabite bameli masanga balangweki ou bien eloko nini eza Paris
excès ya kolia biloko bato yo nyonso fele kofingisa pari ya bato nyonso na Paris baza ndenge wana te. Ese eloko nini ezwi bandeko oyo bandeko boyebisana ezwi problème ya bandeko eza nini na comprendre bango te, na comprendre bango ata moke te. Bien balobaka pare oyebi musicien moko azalaka kala na Kinshasa kuna babanda kobenga XO akompare Fally na musicien wana tala niveau ya dénigrement. Wow, mais gaso wana aza okwa yo monaka yo aza normal ngana monaka yo kwa aza moto aza liboma atiaka tile yo makambo ya bakombate atiaka Mobutu na kati banini lokola bato IDPS basala na Mobutu te. Alors nayebi yo me ndeko moko azalaka na États-Unis ayebisanga ke bato so omoni bato na Paris mingi bazalaka lokola baa na Kinshasa bolimbisanga bamasa oyo baza na Paris pour bavagera bacomportement bozo koaffiche non ça ezokende mabe mais acte dîner il faut boyeba ke boza na fonzela soki Koffi Olomide futi bino mbongo c'est pas le moment il fallait pas bosala ezomona na polele ke Koffi Olomide futi bino mbongo ate oza corrompi oki ozala kolese affaire boite lokolo héritier alekaki na Paris bosali na émission héritier ya commission alobi na bino ke bozalaka na milieu de village non wana eza mafuta ntabazo baotya bino mpo bokoma kolobela bango malamu wana kiwenge 12 nde yango wana. Donc soki sikoyo bozoluka Fally alobela bino bien ou bien Fally apesa bino interview lokola Fally azopesa bino interview te epesi bino keto po oyo bolakisi lelo eza jalousie mal placée. En plus ikoto omoni mpe makambo bozokende nango jalousie wana bokomela javel ndenge bozokende na jalousie bokomela javel po mutu aza jaloux asukaka kaka mabe moninga aza komata yo ozolobaka moninga nazomata te. Donc bato nyonso baplein oyo asali na bachadi wana bayokaka miziki te baa na matoi te baplein asalaka na bacameroun bayokaka miziki te kaka bino mibale mutu boyebi koyoka miziki koleka bato nyonso bakendaka na miziki. En plus eloko business ya Fally ezwa komarche. Pourquoi business ya Koffi ezomarche lisusu te? Soki Koffi alekaki Fally na époque lelo pourquoi ezomarche te? Soki Fer alekaki Fally pourquoi Fer azo komarche te? Boso bato lokola bazoba te faut eza mpe ya bato batalaka. Donc papa nga namoni tosukisa mwa lelo wana tokontinue na bango lobi toya kodécortiquer malai médicament moko oyo moke tolobeli bango lelo médicament suka wana li parole moko okoki kopesa na banzembo yango oyo bakofi baobimisa bana bavimba bwado wana nde oyo Koffi bayebi ya miziki yango ya Kongo ya rumba yango wana bakasiyakanda moko lelo suka. Vraiment bandeko botika na malamu ezalaki wana ezalaki L'Homme Cincinnati bosabone na chaîne na bino tokozongela bino lisusu na mikolo eza koya botika na malamu bye bye.